Prenons le cas de Fally Ipupa. La mère de ses enfants. Na tata moi c'est bananae. Ba ramna si je à vie privée na bango sur la toile. C'est tout le monde au alobela sujet wana. Et puis pourquoi ba lobela sujet wana? Prenons l'exemple il y a grand frère n'a appelé Mbote Jani Faye na la brine. Tala la brine acte eko ça na réseaux sociaux kolobake Jani soka okenda kende na ye nga kuteza bolongola nga charge. Vraiment. Yango moni même mitakala ezali sous na sonité. Mais pourquoi le problème nyonso vie privée zalara sous te makamba chambre comme ya média asala kanga bien te et ekufa. Oh mona mwasi baswani na mobali atia enregistrement écoutez réseaux sociaux. Lokwa l'état ya poto apesa bango pouvoir ya rozala ba kolonda kudomi bali bakoma koya ko habiter nde pa basi. Chantage. Donc biso tozo vivre na chantage na ba compte en loka mutu to ebike so na bengi journaliste na pièce $100 au fingela ngaye. Tout le monde est libre ya kosa makambo. Voilà. Kala ceux qui moi naza dévierger famille ko bomba secret. OK. Ceux qui papa boti libanda. Maman maman ko bombela même famille na ye. Azokosa mwana ya nanga te mwana ya nanga mwana ya banani mwana ba ya ba papa Eric wana wa kufaka wana atika mwana moko na nini ote yango ba yeli biso eto bokola abombi bosoto papa boy même famille yeba. Donc moyen ya koyeba eloko ezo pousser bato ezate po mutu ye moko azokoma na niveau ya ko vanda tie caméra azobeta li solo ke nga kutu tobimaki na ye tala zawadi tobimaki na ye na ndenga sima totiaki ba vaseline bazo rendre même pas compte que il y a nos enfants qui nous suivent qui nous regardent même en cachette. Donc ozomona bato bazo bébé wana bazo exposer ye na monde entier na miso bandoki na miso batu nyonso. Est-ce que pona bokangi amemi mwana na kati ya sac il fallait ka bocha caméra? Nazo mekana réfléchir, est-ce que Congolais to surtout que les médias et bon ata to surtout que les médias nous sommes des bantous tozo exposé na mabala na biso tozo tchongonje. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Sarato la télévision et pourquoi pas les abonnés de Télémonde 43. Moi, c'est-à-dire, Ngala, pas votre émission, c'est les codes de bonne conduite, et les Kakana Top Media Télévision chaque lundi et puis na Sarato la télévision et les Kaka Zip Zap. Obino Bolandaka Kuna et Longo na la servante Sarato là et puis de l'autre côté il y a Télémonde 43 et les Kabongo rétroviseur Bisika Bongo Tokenakosa la deuxième lecture il y a ba émission na biso na yambi lelo comme mesano celle que nous appelons Sarato la bo mesana na yebo supporter biso kandenge tozo kosala mosala justement dans le souci de vous informer justement dans les soucis de vous apporter des bonnes choses. Tozo kosala émission oyo poto construire na ba vie na bino na société plutôt luka un peu comme mama kanisi na biso très loin. Voilà, aujourd'hui tozo kolobela o etali bongo ba couple aujourd'hui ba couple ezali lisusu na sekelete aujourd'hui ba couple ezokoma exposé nuit et jour chaque seconde chaque minute ozomona ba scandale ya ba couple na ba réseaux sociaux ensemble avec Sarato là tokoluka moyen to débattre sur ces sujets là tokoluka moyen peut to embrasser ba biloko yo ekozala malamu dans le souci toujours de vous informer. Voilà, il est derrière la caméra, il s'appelle Bon Délivre. Merci Bon Délivre ceux qui tolo ba langage moko na yo okofongo la caméra bongo bandeko balandi ba monete nazalina mwana mboka Sarah Tola oyo mikolo yo tozo ko travailler ensemble na ye justement pona komemela bino makambu ya malamu to lukato pesa ye maloba to bande émission na biso bandeko nyonso bazo ko pesa biso chance ya kolanda biso bozalaka wana bo changer chaîne te. Sarah mbote tadi ngalapa mbote pe na bandeko nyonso ba kolanda biso na Sarato la TV et puis na Top Media Télévision. Boni santé, boni semaine à Sika, maman Sika Sarah. Ah oui, hein, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu et puis week-end fait les cas nango bien, week-end de les cas bien, na bi que semaine au paix
makamba bien ezali parce que biso elongo na nzambe toyebi ke elongo ezali. Voilà, elongo ezali. Voilà, avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à la grande dame Blandine Tatala. Blandine Tatala. Blandine Tatala. Blandine Tatala. Tatala. Il y a Blandine. Bambote na oyangwana. Elle patronne Blandine Tatala. Lundi. Depuis lundi donc. Lundi donc. Mawatro. Bandi semaine à Sikana Blandine Tatala. Na Blandine Tatala. Voilà, merci beaucoup Blandine. Blandine Tatala. Au lobby que photo posée. Place à Dassaza, place Azir Azali, place Azir Aza, Madjabwaza, Fondation Tola Ezali, au lobby A, Tozotia, Blastet. Non, Blastet. Ouais, Blastet de Tocha Awa, c'est-à-dire, Bissika Boni, Congolais, Bakenokuta, dans les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas un problème. Blandine Tatala, la mère de Bruni et Briel. Un grand merci aussi, Nayo. Un grand merci à TK09, l'international. Saratola Yeyo. Donc, c'est-à-dire, Saratola Yeyo, TK09. Et ça, là, vraiment quelque chose de bien. Elle s'appelle Maman Zozo. Une minute de silence. TK09 TK09. TK 09 l'international depuis la France. Un grand merci aussi à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Vraiment Maman Zozo Nzambe abatela yo bonga na Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary na benga kaye maman surprise. Merci maman Priska Manzambi Komisa Bambote et pas il y a celle que j'appelle Hermine Kamalandwa. Un grand merci na viso le kandi mabia l'enseigne moto na yambo. Ba bon séjour na mbungima et pas konanga le frère Gédéon biso ato banda émission na biso na mama Saratola lelo yo zali mwasi na libala ozana kati ya ndaku ya libala basekele ya libala ezali lisusote. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui tout ce qui se passe dans nos couples et surtout ba couple oyo ezali na moi ba marque il faut tout mon ango nyonso na ba etando yike. En tout cas, tu as dit, question est vraiment très bien posée. Surtout les couples et les marques. Tant que les couples et les marques, les couples et les stars. Les tolobaka, les comédiens, les musiciens. Les toiles, les marques. En tout cas, tu as dit que les cambo et kotungisa molimo ya bandeko ebele. Réseaux sociaux, oyo, ndenge yela. Ndenge to yambela yango na communauté congolaise et comment osala na pasi. O mona mwasi baswani na mobali atia enregistrement et côté réseaux sociaux. Loko l'état ya poto apesa bango pouvoir ya kozala ba kolonda kudomi bali bakoma koya ko habiter nde pa basi. O mona zo swa na zo bengala mobali na ndaku atie caméra. Bima na ndaku na nga kende. Mususu omona mobala azo filmer mwasi na ye azo finga ye soba sali. Donc eza ba biloko moko na ebité tadi soki totangi pe na apocalypse ba signe wana ya temps de la fin ezate makambo to mona lelo ezaka na signe ya temps de la fin te. Poso to bito benga ngo to komi na suka mokili nazo mona place ekomi si mokili na suka te pona makambo wana na ebité soit biso nde tozo tozo yeba utilité ya réseaux sociaux te. Réseaux sociaux ngana benga ngo eza malamu mingi parce que eza place à ba rencontre okoza na meilleur ami na obokabona pendant 10 ans. Au mona akuteni mkomsu na chaîne boy tadingala pa comme journaliste ba contact azio na facilité. Voilà. Ezo ede biso kokuta na batu na facilité. Et de pe batu mususu bazwa mabala na facilité oya bien pe ba vanda ti lelo. Mais comment est commis na côté mususu ke vie privée zo zalate. Neti makamba couple. Kala toeba ke papa na maman so baswani il faut bana kutu ba yokate ba comprendre kutu te que papa na maman bana kanda donc so batu ba ye na ndaku to lo bana te mais so batu ba ye to chérie ça va to zubenga na ba bébé to sololi na ba paya so ra ba paya ba kei to zongeli kwa na biso ezala suste to longwe na nuti ko banga bana ke ba yokate mais to komo bimisa ngo tina monde parce que bato ba otala biso tadi miso batala biso na nenga bien miso batala biso na nenga négativité po bata mabepe baza tanga otala tadi omona tadi une étoile en avenir Sarah une étoile en avenir non ça nini pona atteindre tadi
na yiba waza nango ezana ba misumi ni etalaka biso donc mutu penda zu libala na ye atiango anje na bata misumi ne batala yango na ibite tadi ce qui peut mentalité ce qui comportement ce qui kosutukela masutukela po biso sutukela mambutu na retard tam suto sutukeli réseaux sociaux na retard maîtrise a aussi la réseaux sociaux ezate yango tokomi na kokosola donc tala niveau hein mutu akufa accident mo esalami soki accident mo esalami awa sala constat telema ole batu ba aider batie caméra téléphone va nous filmer dans quoi tu as na masutukila donc azape journaliste était mutu a filmer mais sentiment ne a sauver na nous mais a filmer na landi vidéo moko lobi na réseaux sociaux salinga pasi ndeko mwasi moko abotaki na maternité abotaki te ayaki na mwana azaki malade na pédiatrie mwana siko akomi moko se rétablir facture ba pesi eleki mulai l'hôpital na biso pe basaka mesure de grâce te atie mwana na kati ya sac akima bakangiye mwana penza lali so pa medisaki eloko akotisi penda classé mwana na sac neti obima sombe eloko boye ba remarquer kabimina mwana na sac bakangiye siko tango bakangiye tala congolais ata mawa ya bébé wana te oyebi ke ba filmer ye ba zoomer na bébé wana poko mutu pa filmer ngwa journaliste te po biso mingi to lobaka ah et a matière ekotela ngala ma journaliste te mais sentiment ne ako filmer kwa chango na place publique abandi ko partager les batu botinda ngwa ko internet et partage jamais yaya tala niveau oyo tozo salela réseaux sociaux na biso en tout cas t'as dit nazolingo benga ngotan de la finte donc ozomona batu bazo bébé wana bazo exposer ye na monde entier na miso bandoki na miso batu nyoso est-ce que pona bokangi amemi mwana na kati ya sac il fallait ka bocha caméra vraiment yango moni même mitakala ezesu na sonite c'est comme obima na facilité donc on dit toi on a maîtrise à réseaux sociaux t'as dit mutu mo bozarane bien ne t'as dit oyeboye ka pamba boye na chelo enregistrement pour rien à l'occasion de rien tout à ce qui t'a dit obima ça te le moko ko ningi sa réseaux sociaux ta ko tonga ta musicien dans la niveau mais yo ya oye na volonté na oye na mutema malamu no nyos tout mais bazo enregistrer oyebité olingi moi so sepeli na ye ye pa lingi yo ala kisio bolingo boleki na nyomi titi me ya sachela ki o caméra tadi na ebité en tout cas place wana nazo meka na réfléchir tant de la fin nazo mona place à temps de la fin te nazo meka na réfléchir est-ce que congolais to surtout que les médias et bon ata to surtout que les médias nous sommes des bantous tozo exposé na mabala na biso tozo chongonje. Avant de continuer la tola, je dirais il y a une grande dame qui m'a appelé depuis les États-Unis, madame Elisabeth que je salue, Elisabeth Ndombele, aza vraiment fan na yo merci maman Elisabeth. Je pense ce qu'elle m'a dit hier na émission na téléphone to soli yo nanga awa. Mais na moni au pratiquer yango. Ah bon? Parce que les gens ont l'habitude de lobage Sarah ayoka kate, Sarah ganga ka toujours na plateau mais na moni to soli yonanga. Depuis tout à l'heure, to comme déjà na ba 10 minutes, tu es toujours na C avec na douceur moko boye. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à cette grande dame parce que biso to sepelaka herbolanda ka biso bo apporter en plus bo solina biso et ça là quelque chose de bien. Madame Elisabeth Ndombele depuis les États-Unis, elle est là Sarah. Kolemba été nabi que tu m'as dit que do benga ka trop na téléphone. Merci beaucoup madame. J'en profite aussi pour dire un grand merci à des fois maître Chiko Lubanda, Mopanzi, il y a Simplici Ndombele depuis Canada, tonton Bertin Konde depuis Canada aussi, je vous salue. Maman Mapassa, Espérance, merci beaucoup maman depuis Canada. Un grand merci aussi à Capibash, Fondation Capibash depuis les États-Unis d'Amérique. Saratola, je suis choqué au toucher mon thème encore une fois. Ce genre des émissions, en gros, je suis fier de ça. Non, c'est Pelandengue que les gens nous appellent nuit et jour. Sarah, tu viens de nous expliquer des choses. Oh, mais c'est Sarah qui est en train de parler. Beaucoup de personnes ont critiqué hier Sarah. Tu étais aussi parmi des gens qui, par exemple, qui exposaient aussi un sujet au yoki, par exemple, il y a couple à Moutou, mais au exposé au lobeli na média.
est-ce que c'était un truc pour toi, tu faisais ça pour aider ces couples ou bien pour les faire voir que Makamo Bozoko ça les alliés à Mabé? La dénonciation. Merci beaucoup. Merci, t'as dit. Parce qu'il y a des confusions jusque-là sur le tête de gens. Ouais. Okay. Bato ba na confusion. Awa, question liboso toza lobela ba couple oyo. Ba tchaka makam na bango na réseaux sociaux. Vie privée na bango bayibi ko. Voilà. Awa sko lobi biso ba tuto yambaka yango, to lobelaka yango ba vie privée ya bato. Voilà. Bien parlé t'as dit. T'as dit au moni biso to ba journaliste. Faut yebake journaliste alobelaka to journaliste soko kependa bato batanga ngo ba olanda biso atanga de vie privée bato alobelaka makamba bato eza musala na biso tadi so inga la vie privée à bato bien alobelaka makamba d'analyser sur le fait voilà sur les faits le fait on eza ba vie privée bato et to comme na niveau ya ko analyser sur ba vie privée bato quand par exemple Léonanda kungana papa Diego to bundaki na enregistrant na boaki na réseaux sociaux tout le monde est libre de parler de ça. Voilà. Au comprend t'as dit. Oui. Donc eza lokola nga lelo nde na utopesa exemple. To uto bundala papa Diego. Na enregistrant na tchena média. C'est tout le monde mutu tout fa lobelango. Prenons le cas de Fally Ipupa. La mère de ses enfants. Na tata mwasi ya bana nae. Baramna sujet à vie privée na bango sur la toile. C'est tout le monde au alobela sujet wana. Et puis pourquoi balobela sujet wana? Balobela kengo parce que bango ba magicien te biso. Toi ba magicien te ba ke nanda kwa Fally sa brille. Bango moko ba memi yango na réseaux sociaux. Réseaux sociaux bandi ko sala analyse parce que boye bakende tozaka to ana batama yele to ana bazoba. Mutu na muta comment ça la analyse selon ye. Wana exara sous vie privée parce que privé wana o ezalaka to batelaka to zwa ngo même yango na place publique. To zwa exemple mamboye les canaux réseaux sociaux. OK. Prenons l'exemple il y a grand frère na PC Mbote Jani Fay na la brine. Tala la brine acte eko ça na réseaux sociaux kolobake Jani soka okenda kende na ye nga kuteza bolongola nga charge. Vous voyez des langages où ekoki ko intoxiquer réseaux sociaux ba insulter mobali na yo. Lelo mobali na ya insulté partout même si ba bongi si baza ensemble la lobi ka sala ki ngona sa kanda. Mais est-ce que tango sala ngona kande zwa ki yo po anokola ki ata Jani na ndako te bobunda. Kanda mutu lelo comme il faut ko exposer ngona média. Tout ça na ba problème t'a dit. Ngande na zabo na batu ba escroka nga ba mbongo na batu bana ba nyongo na nga ke no ba futite ba obinisa nga pe grave. Na za muta média. Est-ce que son abina ça la bango émission a penda ba osambwa te? Ba osambwa mais non. Eza wana eza vie privée na nga. Donc bato to yaka na bango clash na média to ko se clashane na média. Mais que on na mutu mo na privé a defenga mbongo loka futite na che caméra. Yo defenga mbongo. Non, ça n'a pas de sens. Donc vie privée faut tika la vie privée. Oyo bato ba yebi na mokile tika na tinga so bato ba Diego azara musicien te. Nanga bato ba yebambani nanga te. Alinga raté. Ata mukolomo na ngana rivango teke mokile ba mobile nanga. Jamais. Le cas n'est pas à personne publique, n'est pas tout bayebi. Est-ce que biso tu auras pas problème te? Na ba famille tu auras pas problème te? Voilà. Na ba amitié na biso ba camarade tu kuta na ba problème te? Si tu auras pas problème to beba ni pe to loba ni pe mabe après on arrange. Mais pourquoi le problème nyonso vie privée zalara sous te makamba chambre comme ya média asala kanga bien te et kufa. Non, t'as dit. Au moni makambo yo nazolinga opesa ngo kombo tes attentes de la fin. Surtout sous dossier monsieur c'est autre côté ya ndeko na biso mobali frère nanga o José de Londres na Mimi Kabea. Affaire ya ba petite sœur na ba grand frère. Donc c'est compliqué. Makambo est très compliqué t'as dit. Et la réseaux sociaux ndeni toi banzambeta. Tu as une relation ya Mimite, ya Charlie Maloulate, ya de Londres te. Donc eza ke bango moko ba ye na ngona réseaux sociaux ezui et comme il critiquer comme il juger. Donc tala bato ba exposer libala na bango, libala nengone ko mela tête a dit. Na nzambe te mekangelo na ebisio.
moni mutu nyonso azwaka makamba foyer na ye a exposer ngo na média après babongisi en coulisse na mobali na ye libala wana eza na vie mulayi te parce que na bandoki na bato ba combataka mariage pour mariage ya na combat oui na bato ba combataka mariage na kota famille balinga mobali no te na kota famille mobali balinga côté ba comprendre que bazaka pe na ba problème modèle oyo to bando kota na nzela oyo au fungoli ba porte pour rien libala wana na vie mulayi te donc nga ezo sanga pas c'est-à-dire comment na bato ba comment ko ramener makamu na bango na réseaux sociaux à tout moment na ebité so ba cédara na ba pression ba journaliste bo cédara na pression ba journaliste te journaliste ko la muki akosele olikamo boy ko benga te ko réagir te a otika si j'ai ça à 5 jours ka ba bosani yo ba changer page ba luki actualité mususu donc et ozomona ka ke base des réseaux sociaux on ne maîtrise pas to maîtriser les réseaux sociaux, c'est-à-dire on ne maîtrise rien sur les réseaux sociaux et puis to yebate qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux to bien monté baninga msuso mona est-ce que so mona congolais azola kisabatu ndenge nini afungola chaîne na YouTube ndenge nini bakotaka ba vidéo ndenge nini ba saka monétisation oso mona non au sate abongiso congolais apeso maele au sate total akapa bandeko ba ivoirien ba sénégalais ba mindele te bandeko na biso Afrique basala ba zapa ba congolais donc biso yu réseaux sociaux za kota finga et puis ezake na ba abonné batala biso misusu ebele partout sur 100% maximum abatu balinga na bango makamba bien te. Oui, ils encouragent souvent ba buzz et autres. Voilà. Donc on dirait biso toza masutuke la ya réseaux sociaux. Toyebelo koto sala te, toyebelo koto lingi te, toyebi importance ya réseaux sociaux. Oh réseaux sociaux la place ils ont formé batu. OK mutu atangela ngo classe te mais ayekoli ngo kaka na réseaux sociaux pour atala ki pas formation pas mutu. Voilà. Bande ko na biso ba ivoirien ba osala ba formation en ligne bazo sangisa ba mama bazo lakisa bango qu'est-ce que tu peux faire mais au monde a congolais osala sensibilisation wana te apesa batu mayele osala ngo te a bonga donc ozomona t'as dit on dirait tozoye ba ko maîtriser médiaté. Voilà, mais Sarah, j'en profite aussi pour ajouter une petite question. Ce qui est sur le sujet, parce que parmi les influenceuses, même si bande commission sur Bakobo ya Nabango Yango, mais moi je pose ma question. Je te pose cette question par rapport à ce que tu fais. Ce qui est à la base, ya Nyonsowana, aux vies privées et aux alalisous, les gens n'ont pas le temps de garder un mot pour nabango, pour nabango, pour na foyer, nabango, pour na famille, nabango. Il faut exposer. Qu'est-ce qui est à la base, ya Nyonsowana Saratola? Ezalanine, malentendu, bolingane qui bienté, manque de confiance, ou manque de fidélité, et créer Kabilo, ou c'est quoi exactement lorsque des fois vous recevez des gens, ceux qui vous appellent en fait pour vous donner des sujets et l'autre doit être à la base. C'est qui crée ça. En tout cas, merci pour la question. On écrit à Kango. Nazo lukana réfléchir nazo mona te mais yo kasko exemple. Kala, t'as dit tika. Kala, ceux qui moi naza dévierger famille ko bomba secret. OK. Ce qui papa boti libanda mama ko bombe la même famille na azokosa mwana ya nanga te mwana ya nanga mwana ya banani mwana ba ya papa Eric wana wa kufaka wana atika mwana moko na nini ote yango ba yeli biso eto bokola abombi bosoto papa boy même famille yeba mwana ba violer na bandeko no babotami tata mo mama bo betelete soki ba sente mwana na ndaku ba changer esika ovanda ba longole kutu même ba tinjo masina pa mama leki na quartier ba ebiote pour na quartier Sony. Mais t'as dit on vient de voir les vidéos qui viennent de circuler sur les réseaux sociaux. Maman papa présent na bana bazo filmer tala alinga violer les biso mwana. T'as dit koloba phrase wana teke eza neloko nini eza malentendu te
donc ngai bo excuse nga bandeko na nga mena mono ndie communauté na biso toza mingi bazoba tala to père donc die réseaux sociaux ndenge ye e bimisi ki buzoba na biso nyonso libanda to koko gérer ngo tadi tala eloko lokwa viol maman permettre ba donc viol bozo beta pe no kwa papa oyo to ebi ke même na l'état so yi dossier za viol babomba kelonga mwana ba couvrir pour na mwana na lobi akola komi mutu voilà donc famille oyo na tala mama taba agissement mama yaka olingi na nenga liboso donc tala na tala vidéo wana ngabi na moni loko elakisinga ke makambo eza ya solo ezate pour kongola koma capable pour na ko détruire mutako chelo ba piège nyonso sikoyo mama oyo ebite ke mwana olobi ya mwasi akobala azana ba camarade mais bo créer loko moko ya viol pe bozo filmer tala bakaya bandeko na biso ebele baleka na média a on m'a violé et pour sauver les âmes est-ce que pour sauver les âmes il faut les canards kosekate tadi to luka to yeba pona biso na bango to lu neti ngati siko na mona nga cause te ko sauver les âmes est-ce que zaka fala ko ya na média te wane komi chantage ngana koma oloba boin eloko nyonso po justice eza so ina ngina empoisonné yo so na bobi yo na fingi yo olingi osala nga o répondre nga toke na justice tala ba preuve ngo Sarah nga sala nga mabe Sarah san eloko nyonso koma nango ko ya na réseaux sociaux tala chantage donc biso tozo vivre na chantage na ba compte à loka mutu to ebike so na bengi journaliste na pièce $100 au fingela nga ye tout le monde est libre ya kosa makambo voilà donc moyen ya koyeba eloko ezo pousser bato ezate po mutu ye moko azokoma na niveau ya kovanda tie caméra azobeta lisolo ke nga kutu tobimaki na ye tala zawadi tobimaki na ye na ndenga nsima totiaki ba vaseline bazo rendre même pas compte que il y a nos enfants qui nous suivent, qui nous regardent même en cachette. Bana oya boti lobby. Vidéo kolongwa YouTube ten. Yo ko benga ngolo balanga Sarah kata partout na olongola ten. Et longono ndeni. Donc batu basila na bango soni ndo moni ke lelo ata mutakala mutebimi oka phrase mo ebima wana. Ya sikezate. Tolingo ka ndengwa na ta mutakala ebimi. Donc on ne maîtrise plus rien. Tozo maîtriser le côté tadi na apna na réponse au peso te place wana keni ne poussera bango na monité pour so zuka vidéo ya papa na mama na bana famille mobimba basali volontairement ya ko filmer acte wana ya mabe oto banda ko banga na kala et comme normal mutazui zemi a filmer a salele ngo ba benga ngoni ba challenge donc ozomona zemi kala tala les diables risés diable avandi pe na réseaux sociaux abosani si batu biloko nyonso ezalaka en cachette komi nango eloko pamba kala mwasi azemi kobota eza entre la vie ou la mort. Ouais, donner naissance c'est pas facile hein. Ouais. Ezalaka mwasi ana zemi abombela na ndako batu bavanda na ndako na bandeko na obomba aki obota bombeli na mama aboti ye aki obota makosi omona ye akomola takabilo amine azwa écharpe moi tcheli bosso o komi na zemi te mikolo na komi na aka munene lelo zemi koma ate bandika na 1 mois ou annoncer ngo de na média et puis quelle moi, exposition et puis mon moi frère. ce qui me fait mal tu as touché un truc toyebi ke nabakala ce qui basente moi si batie moi si zemi ezalaka soni ya mikolo et aujourd'hui et comment normal batie zemi oleki nango na réseaux sociaux oboti donc c'est comme si zemi en dehors le mariage donc ozo ko respecter même ba parents même yo mon côté même nous embêter donc ça fait trop mal et je vais lancer un message merci Sarah je vais lancer un message parce que mon bon délivre ça racine 5 minutes pardon tozo chité mes frères et sœurs ba chroniqueurs je sais il y a beaucoup bosala mosala ya bien et puis ça met les bisous de voir Wana. Nous qui avons la grâce, moi j'aime bien donc utiliser le terme grâce parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bisous toi quand on a grâce, il y a koleka liboso abatu. Ba chaîne nabino ezana ba audimat. Je commence par celle qui est avec moi en plateau. Sarah Tola, Yvette Kalombo,
Karine Mokonzi, Jazz Kavulu, Ivy Pan, Chic Moukadi, Vincent Tulize, Nani Ndekonanga, Franck Stemai, Mike Lokamba, Ken Piana, Bandekonanga, Oignon Sobosala Kamosala, O Bisoto Salaka Yaotele Liboso Abat. Regardons, on fait quoi et on amène quoi? Est-ce que Obiso Tozo Sala et que compromettre lobby na avenir na biso bien na bano biso dotokobo tate. Nous pouvons apporter un plus et changer même ba données sur le plan médiatique et surtout na réseaux sociaux. Nous faisons quoi? Tosangana, Ivipan, Tosangana, encore une fois, Tosala Moussala Yamalam, tout éviter. Tous ces mondes-là au Bayaka, Sarah, comme j'ai un problème avec Sarah, allez, je te donne l'argent, Kende s'attaquer na Sarah. À Kopeso, justement $100. Après $100, Wana à Kokasu Kopeso, il va t'abandonner et jeunesse na yo, et personnalité, notre dignité na yo, et Kobe Bato, Yebi et Bele Basalango, aujourd'hui, Bazoko regretter. Oyo Bazoko Tindana Kendo Kosala. Lobby pe bakotinda mususu aya asala de panayo, alors restons juste au milieu du village. Sarah, poto lukamoeto kabwana. J'en profite. Ouais, j'en profite pour dire un grand merci à Epa Tonton Bove depuis la France. Bonne guérison de Konanga. J'en profite aussi pour saluer la grande dame Audrey depuis la Russie. Merci de Konanga. Moi aussi, lobby appelle nous donc ça la kinga bien. Comme ça peut message nanga et pas Cynthia Kanzaka. Cynthia Kanzaka. Merci beaucoup Audrey, ça me va trop au cœur. Bande de Koba comprendre Nini. Peut aussi les samoa les canissinons au PC D3 dédicaces parce que ah to comment courir derrière le temps. Ouais, na aussi saka idée nanga yango no moni na yebiso tadi ils attendent de la fin té. To surtout que les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. To zo belo ko sa té. To ke musika té to comparer ka réseaux sociaux ba ivoirien na yebiso. Au mona apuchu akenda otala Emma l'Ouest akumbie na voiture ba otambola donc bazo lingana baza ba adversaire ya musala mais en soi ba c'est une famille baza famille ba wela ba titre na bango na réseaux sociaux kaka mais en soi ba famille baliaka batambolaka ngana utotala nani artiste akendaki na salon un salon Empire ya Emma l'Ouest donc babenganaka ba se soutenaka komona wa poster muninga ya biso mutasala ta 1 million d'abonnés za na été tozo bomana kaka bomana kaka ya to bomana kaka bango au moins baza ko se soutenir ngam comme ça non so na makoso ayebisinga azali non so na makoso ayebisinga lobi pour na ebisa ki ba lukelanga badge certification abiranga bi il faut ba ça elo badge certification est obligatoirement mais ba ça la nanu edoxy ça déjà certifié page n'est commis certifié ba ça la edoxy ba ko ça la pena petite na biso Edwige Milan ya bimi mikolo pe ça ba live trop na Abidjan oui Edwige ouais et puis ba ça la payo zala calme donc ozomona na média ba ya ka clash ngana mona ndekwa makoso propre lolo beauté a clasher makoso oza faux pasteur makila na ye moko ezate ke o makila na ye sikotanga clasher ngana komeli na bengie abisi abi mais tu sais pas que nous on cherche l'argent sur les réseaux sociaux c'est mon sang. Et puis il y a bateau balinga peu makoso te quelques personnes vont soutenir payer oh yé les qui a côté salaire yé pas côté salaire mais eza polémique mon loyal et a ba polémique ba jibena ba wira ba sala voilà ba bomanate aujourd'hui bas ensemble donc il y a biso siko que tellement to bomani et ko simba kate que un jour to vanda so ensemble parce que to salani ba mabeto na affaire ya ba poison oyo voilà na okota nanga kuna te possible question moko eyelanga no tuna yo on se comprend donc c'est-à-dire talaka biloko ezalaka impossible na kalalelo komi possible voilà ba sente yo ba changer kutu commune okyo vanda pa mama leki mona kimbate ko botela kuna po batu ba yeba te tuna sonia famille siko lelo batu ba komo lakisa bana biso ki ata ba sente yo oza libre ko yokela zemino soni te okosa elango ba vidéo tu peux tout faire or to bosani que nous sommes de Bantou
Et à la bilo msu toko étapé te, toko lekango te, toko échappango te. Zemi, il faut qu'on batte la moine oaza na kati parce que réseaux sociaux na ba prière au biso to sambelaka. Je ne pense pas que toza correct na nzambe. To fongolaka ba porte. Est-ce que mono oaza na libumu ayebi déjà komi batela? Ozo exposé na mokili mobimba ba magicien ba otala. Batupe ba otala ninga malamu ba osepela nde kona biso azuizemi. Batupe ba otala étoile ya mwana na kati ba mona. Yokati diable pour affranchir pas mutu ana besoin visa te. Ka ninga otala nga ba mona ki étoile ça arrive andi awa. Eza mona nyonso. Donc t'as dit réseaux sociaux tozo maîtriser ngote ya. So zuka biloko eza ki impossible na kala lelo comme possible na facilité. Comprendre que on ne maîtrise plus. Tu dois maîtriser sur l'autre côté. Parce que nous sommes en privé, tu as médiatiser on a facilité. Donc, et ça passe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce virage venait à Souka en est au point avec Sarato. Là, j'en profite pour dire un grand merci à Laurette Ndaya. Laurette Ndaya depuis Londres. De Konanga. Non, c'est la Kandenge, Olobakiwana. Ah, on a besoin de Bakisset. Non, le plateau, c'est le plateau à Sarah. Mais les sponsors, quand vous venez ici pour les ala, à Obakisa, à Sope, photo Lugato Buka et Keneti Kuna, les sponsors beaucoup. Il n'y a pas un problème, vous êtes libre. Voilà, Bandeko Balandi. Donc il est blessé, oui, nous déjà quand Erionanga tout sur la monde donc à Zobenganga, à Tinga déjà audio mais moi na yoka déjà parce que nous sommes en pleine émission. Blastet, merci beaucoup, Maman Sarah, tout le Kamoeto Kabona Awa. Même à ta 3 ou 4 parce que déjà il est fâché derrière la caméra. Bon à permettre un pour les abisiko ngala lele la ka pardon de vieux que la bawa pour la sponsor talaka Majabu Gospel Azir J Magique Adassa Fondation Sarato la Majabu Gift merci beaucoup na ba sponsor nanga merci pe na ba partenaire nanga Tata po FAPK, ma grande sœur, merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci na maman Madole na Germanie Motema ya papa Samuel, merci na Amelia Moeba la privado ya Orlando Domingos, merci na Jenny Beta industriel, merci à Pembe, merci na papa Diego Milito, merci na président Charles Tamboué, merci na maman Mapasa Yaya Moto, merci na yo, merci na président Bébé, merci na maman Nathalie, merci na Dalia Onyema, Edwige Kala la Pamela Kabea, Sarah Abouele Eliezer Kanou papa Edi MK c'est la Kike la Rose Bonga merci na yo merci na Ozia Massamba merci na Angelos Karwan merci na Murphy Andrea en tout cas merci na Binonio surtout Makala Kumba bandeko nyonso bolinganga bolinga peche na tadinga la pa s'abonner kuna et ozala likanisia malamu mingi voilà merci na Binonio surtout na lingi bino mingi merci na tadinde oyapinga voilà merci mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui bon délivre aussi licite. Voilà. Le code de bonne conduite, c'est comme ça, cette émission. Ndeto Bandaka, Peto Suki Sakango, justement. C'est la maman Judith Kalanga pour son assistance. Maman Judith Kalanga. Merci pour Kalanga Wetu. Kalanga Wetu pour notre assistance. Maître, merci. Hein? Merci Yabiso Motoamebeko. Merci Maman Judith parce que tu es derrière la caméra aussi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi Tokutani vendredi pour un nouveau numéro pour un sujet Moussoussou Sika. Allez, bon délivre. Tokabwani. Merci. Big up.